Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Salut, 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 salut. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Balandignon Soya BBC. Bonsoir, bonjour, Nabino. Ici que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'alloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà. Kota aimer, partager, ceux qui aiment la liboso, s'abonner et que ça la vraiment biso bien ma casse. Voilà. Je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Waneza artiste na biso décor oyo biso nyoso toyebi ke non auti kokufela mwana na sa petite fille fillette ya muke mwana soki ya 5 ans auti kokufa na mboka ya Angola. Je crois elobami déjà trop sur les réseaux sociaux. Ti nakor à moi na balaki sango na réseaux sociaux et tout et tout. Alors lorsque on a ça la analyse na juste pour na couper sa conseil na biso basi ou encore na bandeko basi oyo bakutana peut-être na problème situation moko ya koloba keno azaki na mobali baboti ba moma ya passe et tout et aujourd'hui mobali a commis bien à boakisi ake kobala mwasi mususu. C'est le cas ya ndeko na biso o auti ko perdre mwana o babota kina décor tokoya tokoloba décor boye osundoli pona boye non bandeko réseaux sociaux biso communauté congolaise to monango et comme la biso on dirait tribunal. Mais je ne pense pas depuis bandeko mususu o ba memaka ba problème ba situation sur les réseaux sociaux, je ne pense pas ba trouver solution. Tout le monde a ba problème ba situation est belé. Peut-être il y a couple, peut-être il y a famille, peut-être il y a ba makambo belé ba to ba kanango sur les réseaux sociaux na ba te ba zwa kango na level nini na niveau nini po ba ko memango na réseaux sociaux ou encore ba yoka sango ya koloba ke no réseaux sociaux eza place et pesa ka solution na ba situation na ba problème. Oui, effectivement, ezo sala pasi mwana akende boye pona manque ya soin, mwana akende pona manque ya ba réalité ebele et si longtemps que non papa na ye aza star. Il faut to lo bango décor aza star. Donc le bate que non décor a touchaka mbongo te, décor a zoaka a travaillaka. Il est payé à travaillaka. Mais moi na ke kokufa na Angola vu que non angolais en a ba réalité belé sur point ya ba soins médicaux et ça na ba problème belé kune paraîtrait que non ba soins na bango kune za la bien te. Moi personnellement lorsque na yoki sangoana c'était depuis avant-hier ya koloba que non moi na akufi na loba souvent condamnation za la ya bisote condamnation za la ya nzambe mais na titoyaki mama ya mwana. Pourquoi bandeko la maman elle est venue to mona abima pona koya ko senga aide ya soi disant que non décor asundo li mwana décor boye aloba ebele a ko lancer message juste après décor ko ça la mariage religieux que décor azoka soya mwana na été et mataki ekitaki nani ayebisa ki e que non lorsque akosa la sortie médiatique wana nda kozwa solution. Je ne pense pas que non azoki solution nandenge asilamaki et aujourd'hui et comme moi na akufi mama ou esposa ki nanu mwana pardon moi si au décor à Bali oyebi ete réseaux sociaux oh yaki ko exposer likambo ya mwana parce que c'est tout le monde bakolinga ba yeba mwana ngwa décor aza wapi bakomi kolukisa bandeko biso basi tozana ba réalité tozana ba problème ebele
kokutana na mwasi ya mutema malamu na monde lelo lobaka nzambe ye moko na bato mususu monde yango lelo ekoma ta mutu apesi oyo gentillesse ebele ozane kaka sirte okomone kaka keno ba gentillesse oyo nazomona yango bien te nde monde ya lelo. La pauvre namoni ba photo nakoki ata kotala te na ba video nakoki te. La pauvre ngai motuna nangeza est-ce que asalaka bien koya ko étaler situation na réseaux sociaux après wana azwaki solution ke non décor azwaki son ya mwana je ne pense pas parce que mwana ye wana akufi moment wana ayaka est-ce que mwana azaki déjà malade ngana yo toyebi te. Pour ceux qui mwana zalaka malade fort possible alingaki nde kobima ko sa sortie médiatique ya koloba ke non l'enfant est malade à l'hôpital mwana za malade il faut ko mema mwana na hôpital azana besoin ba kisi il faut ko fout hôpital et tout pour na soin. Mais il y a juste pour na lancer message ya koloba ke décor nazana mwana na yo yeba ko supporter mwana na yo nani ya mwana na yo responsabilité ya mwana na yo et tout malgré que non to boyani boye na tango passe na vazaki na yo ka ndenge kenda wana. Bala ifezo sala condamnation ekeka et pas décor. Ah oui, condamnation et pas décor. Mais to ko bossa na ya koloba ke la dame tango abimaki pour na koya ko lancer message wana pour elle ayaki peut-être pour na ko étaler pe décor mais ayeba kite ke no azo étaler azo cha risque azo nini mwana na ye azo étaler mwana na ye sur les réseaux sociaux. Le cœur de l'homme mitema ya batu toyeba te tozo tala ba film butu lokola moi awawa tozo mona ba film to mona ezala epa na biso ba congolais ba film ba Nigeria ba film moi si papa bali tokokanga peut-être moi si ya décor ndokité na minute oyo tokanga ngote bande ko élimination mususu ezalaka keno yo nde siko olingo bebe selanga libala pona mutu oyo nazolanda film moko bande ko je vous invite famille libota je vous invite à écouter la film ya nani et pas gesho eza bouche bée Irsil Peshanga pe azana film wana lobi totala ki 8e épisode lelo tokotala 9e épisode bouche bée wana baby donja aza mwana ya papa JR aza baba papa JR sikoyo mwasi ne akufa seke mama ya baby basi nyonso oyo JR azobala après décès ya mama ya baby bazwa konyokola baby oh papa na azolinga te mwasi asuki ezalaki ebakata yaki kotia baby wana mal à l'aise moko kogangela mwana kolobela mwana mabe JR abengani ye mwasi ya misato yeki koma Irsil Peshanga nde toza tosuki na place ya Irsil Peshanga malgré que no JR pe ake nango mabe Irsil akotaki libala na mwana na ye oyo ezalaki grâce Luzolo. Mais papa JR na mwana na ye baby aolinga même pas baby muto a touché baby. Alors baby na grâce Luzolo na film wana tango Irsil akoti libala et sali que baby nani Irsil Peshanga ayaki na mwana na ye baby ayaki na mwana na ye grâce baby na grâce makila ekutanaki. Mais papa ya baby o ezaki JR asepelaki na relation wana te et à la fin des comptes Irsil Peshanga aye ko juger bon alobi non lokwa makele le komi ebele na JR a omona on dirait nani mwana nanga grâce Luzolo akobima na mwana na ye baby tant mienga na bala libala nanga nazwa mwana nanga nazongisa ye epa na biso po nga na vanda kimia na libala nanga. Bref et bakata bana ekobimisa ba parole moko ya bien te po na baby bande ko zana mutu moko ta kolinga komona peut-être mutu moko azo chaye kale unige mutu moko alinga baby sela e vie mitema ya batu boyebi te mwana ya batu aza na ye innocente namoni batu mususu na commentaire kuna pona nini ozongaki ne na Congo te tala nani c'est quoi Angola ba réalité boye la fille ou encore la fillette aza innocente
Tokyo lo bate ke no ba bomi et non. Bolandaka ba analyse nanga bien. Na lo ba na parabole mais na lo ba makamoko o eza très profond. Ya été abasi mususu. Ya soki ozaki na mobali et sili bobota ki ami kendeli kuna ya changer tourner page. Tourner page. Tourner page. Bas pour ton enfant, bas pour ta fille, bas pour tes enfants. Kitoko. Que oya sur les réseaux, bah si combien bah ya sur les réseaux sociaux. Pour la dikambo ya koya ko titoyer peut-être mibali na o encore koya ko bimisa mibali na bango mabe ke no bazo so ba responsabilité ya bana na bango te mais ça ke ko bala kuna aza bien bana koto bazo nyo quoi. Bah si combien bazo déjà solution. Par contre nde ozo baby ça sous mutema yango ya mobali yango parce que oye ko tanda sur les réseaux sociaux. Eza solution te. Si qu'on a minute on ndenge mwana akei. Okobele la so wapi. Okoya su koloba nini. Ba mama toza ba responsable na sens que ceux qui les relations esimbité mobile aki asali shwa na ekuna tika e akende. Talela nzambe, le karma existe. Mabe o ya sali asundolo na mwasi asundolo na mwana ye kuna akei kuna akeko bala mwasi mususu vie komi bien abosani yo na mwana pe abosani tika e le karma existe to tu kolanda film awa ya belle vie awa crime de la noblesse non yana nkosa elango analyse et indeli omarit ezani le karma tout se paye ici-bas. Bande konzambe agisaka lelo te lobi te mais à la fin des comptes alobaka donc parole nezo loba attends na Abakouk je crois promesse na ya tezo ou melandenge ni yo zela et ko s'accomplir abaki si susu et ko s'accomplir certainement. C'est ça la parole de Dieu. Mais biso siko tolinga ko précipiter la parole de Dieu. Nzamba za mutu te ke no lelo non lobi atalaka pe kondima mutu tozanga ko palper lipamboli po na précipitation na biso ba vitesse yo botina mutu asundoli yo na ta ya pasi bozalaki na ye mais era komi na bomengo amoni ata mwa chiffre moko mwa kolia kwanga ya facilité monani asundoli abosani nyonso ake kobala mwasi mususu nde likambo touti kotala awawa Omar mutu afutela ki classe c'était belle vie. Mutu afutela ki classe c'était belle vie. Mais na suka nango asalaki nini abaluke li belle vie. Aye koyebisa belle vie donc ye kutuko azoki kutu na ba courage ya koya vers belle vie koyebisa belle vie ke ndenge eza wana oza mwasi ya niveau na ngate azaki mwasi ya niveau na ye lorsque abandaki kosunga ye mais lorsque ye akomi bien belle vie akomi aza mwasi ya niveau na ye te nzamba atelemaka mutu asuka et le salaire du péché c'est la mort. Tala kuna Omar ya suki asimbi mutu atoki akomi soki pe ndenge nini tout se paye ici-bas. Bref eza likambo koloba bandeko okozala mwasi ya liboso te to ya suka te ya koloba keno babotisi yo basundoli yo. Dis-toi kaka keno la vie continue tam so zaki peka mutu akoya kaka na vie na yo a blessé yo na simana pozo maele. Moi personnellement na sepeli nanga na liwa mwana te. Je me suis dit pourquoi la maman ayaka na internet pour na koya koloba nini décor azo nini mwana te lelo ndaboy anini akomi bien abali mwasi mususu asundolinga nga mwasi ni aten tout là. Malgré obimisa ba vérité nyonso ya koloba alingaka kutuzemi yango te alingaka il fallait ko bimisa yango et tout là. Maintenant la pauvre tango zoloba maloba wana ya koloba keno alingaka pezemi yango te baba forçaka pona longola zemi yango ngana lingaka te toyebi biso nyonso makambo ebimaka awa. Siko mwana ye kokufa ozaki neloko moko ezaki précieuse na maboko na yo. Yango na balobaka munoko oyo ebomisaka pe biso.
nga na sali analyse na nga bandeko pona koya koloba te ke non décor yo likambu nyonso ekomelaka biso na bavi bandeko ezala na source. Nani a fongolaki porte? Moi je peux dire c'est la maman. Depuis tant que apesa atia yo zemi asundoli yo na zemi oboti mwana na yo ti mwana ye koko misa soki 4 ans décor abimi akomi star décor abali toi tu viens pour bima pour kolobela batu boye décor asundola ngai pona nya yo kelo mawa awa sur les réseaux sociaux eza matière bakoyamba kutu bien balobi ke non eza matière vanda awa ya kotala kutu même pas que non émission ngo bosalaki mutu ana salaki na yo émission. Je crois que ça qui mbongo na combo na yo na émission bosalaki. Est-ce qu'après ça que ta dit rent? Ya oke ne kosombela ta mwana ngo midiki. Ya ko yamba yo kutu bien matière ekoti a détruire ndeyo. Mais yo sans pour autant de savoir ya loba na nga koloba poto kiti sa décor. En oubliant que non oye ko étaler mwana. Oye ko exposer mwana sur les réseaux sociaux. Ce qui peut tout ndeko depuis au salaka analyse obima au sala émission pour na ko informer mon kid. Ozwa nini ya décor. Innocent ya pamba. Papa na ekuto alingaka zemi wana te. Alingaka bolongola zemi. Mais nzambe na wa mawa apesi yo ka mwana yo botana yo moko boya aka na yo lobike no obatela zemi oboti mwana. Comme pour dire donc nzambe pas linga epeke non zemi en ce qui nzambe pas linga te peut-être na 6 mois 7 mois nzambe linga longola pe alinga pe circonstances moko linga ekomelo pe bo zemi yango longo boti mwana te. Mais Dieu avait permis au bateli zemi no ti 9 mois osimbie na maboko. Tant osimbie na maboko wana yeba ke non eza déjà bénédiction nzamba pesi yo. Bana o lelo ba koma peut-être ba kozi ba koma na ba koma na ba vie ya bien so tali la majorité ceux qui ba betolio histoire peut-être moi na ya dinga za pe parmi ya bana na keno papa sundola kangai maman na nganda bokolanga la grande famille bo aimer bo partager moi na kei est-ce que vous êtes sûr que non décor ata akolela nini. Nani a perdre na minute eza mama. Ce qui peut vivre na mwana no malgré ba sundola e o vivre ne kaka en cachette. Et ngoza peka bien. Na obo atako kene ko landa ko yoka keno eboy na olinga ta ko yoka ngote. Des problèmes ane keno vous elle est venue exposer l'enfant, à exposer moi déjà sur les réseaux sociaux. Donc yo dingi ko ya peut-être mutum sokolo yo dingo bebi selanga libala pona mwana zela siko kasito sisa siko likambo yango balie lio mwana osani na juste ka pona ko révéler loko moko. J'ai pas dit que non moi si ya décor allié mwana ya décor non tous la kande sage monde aleleza sous monde bien te ya ko exposer ka ya kolobaka lobaka oza moi si liboso te mobali ya sundolo na mwana ozape moi si ya sukate molimo ya mwana epe mana kimia bandeko basi bozwa mayele mobali soki aboyo ya sundolio tourner page continuer vie ya ko futaka lelo te un jour a ofutaka c'est ça. Voilà la grande famille na komi na suka bo aimer beau partager on est ensemble avec vous bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.